toza kunate nga ana depuis avant que tout sur canal ya on a besoin de kota makabuna biso nga na za ka vérité na ebate oiti on za verre champagne tia zonga ni champagne ku za suka no tia na filozo mali c'est on a na suka tia champagne na suka tia on ils ont mali tiens, moi, ils sont même allés, yo, Amiende Koumé, le l'autre à la Saint-Valentin, pardon, dans la live, dans la Saint-Valentin, le l'autre, moi, c'est dans la hobby, maintenant, quelque part, dans madame, il y a tout qui est au CP. Adassa, Adassa. Niveau where is going now? Mboka, I want to ask you just what's the news for Adassa? You tell before say no Adassa is going to back Congo. Eh? Before you are telling you tell the people so Adassa is going back to Congo. So I want to know where's going now? Adassa. Adassa, when is going back to Congo? Huh? I want to know what's the news for Enoch. You said you got to help the people you got to help Enoch before because. That no. Ada sasa zongi kisasa. Mama na bina mati. La santé beaucoup da diminuer. On va attendre à la maison. Ouais. Oh, tiens. Nongi Congo. Géraldine Boni Kroza bien. GG. Sarah Satikola na mama na tata na ye. Apuchu elongwe to ezakaka. Mboka, olala kate 24 heures, apuchu yo kutu. Ba page polémique, bo sangani, ba page polémique ya Sarah, ya Karine. E indaka, koutiaki esko le ya Sarah, kuda ya normal, koutiaki te. Nangina tuna muluba de lix, koutiaki. En tout cas, les longa, nazo confirmer nous que no Sarah, nani Karine mutu fin saka mama na. Donc mama na yo aza awa, ya kofinga wa yondo pesa kaba pla. Yondo pesa kabiso ba plateau pesa mama na yo to finga mama na yo butulo kola moi. Ndumba mama no ndenge abimisa kala munoko na ye. Hein? Mama na ye ndumba bolole wana o ndenge ya lobaka. Ouais. Ngani na noir ya kati na fais à noir. Oh mais vous avez tiré un commentaire, na quel commentaire, petit quel commentaire dans sa live vite, tiré un commentaire. Oh bloqué un commentaire pour ani bébé. Tiré un commentaire. Tika ya. Tozo c'est pelats. Clochement ici. Clochement wana clochement nazo telinga na mamane ya ndumbe siri. Mafinga ni za kitoko.
Patrick, Bonnie, vous allez bien. Donc, Sarah, Karine, I am strong. Et là, Chantal Bolate, I am strong. À l'objet, celui mi balé. Mais vous bangaït. Mais vous bangaït. Vous banga, moi, si on a asa fait. Qui s'y n'est bougé. Vous bangaït. Vous bangaït. A sangi si biso. Bolobani, ya. Pona ye. Bo fingi ye. Bo sangani. Muta finga kawa ko bomom go kufata ko melata champagne. Bizengi na bale shake ana solisi bino bo besenge merci. En plus lelo azmi number 1 na TikTok mobimba. Andi yo kanisa ki okokwesa ana sko bimi pour abimisko piko. Ana na say live ta sa moni aloka osala na obita bitaka ba pic. Pour azali na moi stress na muke aza osala wana abia bouger kaka. Lelo asemi ko ba makwanza. Mais ana ko zo ata azo ko expliquer biso tout oye de kaki andi na zala ngonyo so na maboko. Na ngotu. Oyo zo sala ba ko na se pelisa yo lobi lo côté andi. Kolokola yo kotisi na kombo ya mwasi ya mokonzi ya kala. Iza andi. Sakalangala mwasi te. Oyo so fibiye eloko na ye. Asala kama sekite. Wa fibisu eloko za zoba. Oza sama kula anabo. Mwende wofanda kena. Mwana, mon talent. Regarde un peu. Putain, qui nous. C'est bon? Ok. Hein? Namatio, bébé. Oh, bien, il y a rien. Bon, débloquer, il y a rien. Pas dans la bloquer, tiens. Ah, nani Zai Golobini? Zai Matisse, bébé. Zai Golobini. Zai na Matisse aussi m'a pour nini. Oseni demande. Ko bangana hein na banji mwana mwasi wana. Donc l'idée Robino bozala kana mwana. Donc bo tu ka somo kotala bino ndenge bo fanji boye. Botika depuis mibali balinga bino dans quelques 3 mois ou 2 mois ba pesa bino ba sobe bino jipite ba sobe bino pembongo ba pesa bino pembongo makulonga te ninge andi apesi anambongo ndumbo biso toyebi ba pesi mbongo po bino no bozwa te yo Karine olesa era makila ndingo beta lisolo era 24 heures boyo lelo boye andi ba lesi règle makila a sombeli mwasi voiture, a M strong, a gagné, a mwasi. $16 000. Oui. I am strong a beti. A bimbibe. A mwasi. Et l'on connaît au EPC bikupu. Mais ouais, bino en PC l'autre côté. Alors, moi, c'est des leaks. 16 000 euros. Ouais, bim, ça tout sous 16 000 $. 16 000 $. Tu vas 16 000. Il y a un mois, c'est. Attends, 10 000. Dans les lobes. Dans le 20e siècle. 10 000, non, du coup, bon, ami, tout ça. Moi, 500. Moi, 1000. Moi, 2000. Moi, 500. Et du coup, n'a qu'il les lots. Pe fio o atabi na kabato pibie mutakala la beauté image. Oh, ya. Oh. Ya kisi kazi kisi de bouger.
kolakisaka kisi ya Karine eza pe ebuja depala na idingwe lo côté ya Sarah to la mobile ndenge akobeka kwa Jonker azo beta ba concert boy na nini ya na Kipwanza concert a combien ya ba $10 $20 ngama ona okili mana bambie $50 na ko ate lamba bizazo Sarah tika bilamba ngo pezo jimbela na ki mawaboza ba bolole. Wala bungbo sala ni bozo anja kuma ya bino. Anja wapesa sumu tumbongo. C'est bon? Anja wapesa sumu tumbongo te. Anja wapesa sumu tumbongo te. Anja wapesa sumu tumbongo. Bomoni suko bino baswahili bozaka sentiment. Bomoni bino ba mangala nde bozaka na sentiment. Otali sikona minute osoto bito sala ba tribuna ba ekolo ya dano no kwa se apisuki oseme Sara bana kwa bona Karine kupane la kusema ye dada yen tena mama moko tiede c'était pour les calmes dano no uko happy dano no za basagende kono muswahili et en plus Andiobi na kota makamuno trote mubimika abo ata oyeni wala ndinga na privé sanga ki ananga ki abomanga ngala singi na wakamia simi lobi na perdaki parce que na mona ki na joki sentiment na date mama Kongo andi tena mutuno anako bomangaki penga gabo mangati yonde ndengo yaki koluka matalana na réseaux sociaux oyebi poza conscient na makabo na sana yondo ngakosela ngamabe ande kunanga atala finga kiwa na boy afungola kiyo ndo na ye bu okoti omona kaso to saka sekele be na biso eza ya biso ya famille makila ya minu ya munoko babwaka kandambo bameni ndambo ngana moni mbeto na place yo kucha makina dra wana ngana lala wana iya wana ngana tikila ngambeto pendant 10 jours place wana omoni ka place lala kina gwa place beta ki babeta ngoma god azawala na salon Armstrong awala na salon na kiti menga atikila ngambeto na ye tout ba bijou na ye oma anali sola bagi ya beta kawana beta ukaka pona komona junior aki na ye na ko manquer respect mais ezala kati ya mutema na etalika kana saka CPS c'est va bébé nanga pina eko kosa akaka makaba jimi bela we nini oto beta kana oui famille nyonso banjungu tout na kabasani tout amaka mwana mama nanga mwana mama Gisèle c'était bon Tiko loko abilo bo lapide ye ngapena lapide ngane na yaka na bine na internet ngane na fuli aya nanga ta betinga ensele mutasolo wana mama ya mona na ngai an internet na téléphone nana makila zo me mangana mutuka na yo anjo mona na mutuka wana te ule boya zo lenga mutamona mutakala nanga na ye bisabino Moutali Bosso, na 2025, 2023, c'est 2024 Armstrong. Ba bimi singa bilamba, ba beta nga tonga, ba masenga lo klotang, ba sala kinga pa ba Elvin. Eza ye. Ata na fingi. Na zomi finga, nga moko na finga mwana mama na mwana tatana. Na kobaluka na nga katuza kakawana. Nga kakawana. Eza nisi benita ti. Basaka ba kingi kakawana. Ana mona kangana Château Rouge ana tozaka na yo moni biso na vitrine sur scène na église kuna tokina weze ana le kakanga ba bita ndokie abelinga ndoki aleki to ya zaka muto sanga mabe ana za na adresse place ngana vanda na Paris ase aleka wana bitala ye kuna yi asega yi aleki na belo ba nini ya bien aleki na ndokie liboma aki andi disco ya kubomanga Nede abomanga kala nazoba makama plaisir te sentiment nazoba ya solo zote motema awulu la kanga na nzela so ya likila mutukane
Ça va, bébé? Biso asoi tokendaka bongo. Finga ye kaka zaka mwana mama na. Na koko finga mwana mama na ngako bana tongo ti pourquoi. Akoboya ngate. Soki bitumbe ye to bunzi. Après tozongi si bindemi na biso ya lokuta. Ana na bongoli motema nzambe asali nga na grâce na changer vie o nazana ngo lelo oyo. Tonton Belge atianga na conférence depuis wana to solo kana satana tout ba bordi yo makango ana yo andiko kipakango te o akolinga te mona junior na ye o atia ke pele na munoko awa amona ye ta aki de porter disparu o yo proposa ki e nenge bino gouvernement na bino akala ici longo oloba na na ke non kaka wana aéroport tout ça la capacité à kolongola junior mais na la Patrick oyo kobongola makambo wa somo pozo benganga ngalo toza na kopia nini toza na kopia Koli na nini moi je te connais pas en Dieu Koli nous a connait pas dans l'agence na ngana pareil oyebi otini pas dans ngana ozo tine combien 7 kilos 6 kilos 50 bouts parce que après qui bon Koli nous a connait on a rien à voir ta sœur est polie. So na kotika kulipana aya bengi ngana zaki na kitambo aye pesi atosa ile tika kuli soki yondo ngako bomanga ngobo manga sikipona ni pona finga ki mwana mama nanga mwana tata nanga iko ya wapi ozo kota bino to ata réseaux sociaux bozaba sans esprit mwana mobali moko ba yeko lukani na préfère ka 1000 fois Evi Kikuli. Malgré à la dernière minute, ma camboyaye a maté pas maman et pas Chantal Bola maman paradis. Nabanga ni. Mboko nabanga. Bien besoin sans esprit. Dia mataka et via mataka. Notala commentaire bibo finga te ponga wa ko ila ngana tona ko ila po bibo ko nisi ndio wasai ko ngana ya kana na to bo maye na suka na mani ba se chinalo ngonda nokuta oh ya na la nda kuna no ngana ngelo kona tilo kabino tubo le na internet bo maye bo banir ye na internet ngapi na pe ko bakisa loboko lokuta ngaza ka bongo tu tuna bin tele sabi Non. Non. Botika ngaba botika ngona sala sala ngai bongo. Ngana lingaka lokuta te. Na analyse ya oya anani ya andia lobi ya mwana mobala baka mbala moko lobi lokwa motuya. Tango koloba lokwa moteba tozo bakangi munoko. Pe mwana mobala bimaka avant mwana mwasi te. Tika mwana mwasi ndi abima bato yo mobala na zama be mobala na zama be oh mobali wana zama be ya yo koloba mabiki mwasi na zama be mais non ya esimbite bébé esimbite en tout cas on va comprendre ngata ne loko moko te ya vérité pas na pour ce qu'on me dit 5 litres makila na 5 litres makila ko anaza na combien de litres makila na nzoto. Règles à 4 jours. Règles à 4 jours. Il y a awa. Bosala qui a un pour nous côté la bilanga na biso. Ngaza karanga somo na sinya nga eyuma. Na sina boti. Yo so boti. Ando chazala. Ulisha zala. Mina kuuliza. Ulisha zala. Sita kutukana. Ulisha zala. So boti. Na ina tuna ndio so boti. Andie yo so boti. Na tuni kaka. Osoboti, ozala bana na yo te mama papa. Oye poto. Omoni yo bwaki qui réfugié politique. C'est bon? Aux yeux protection dans 3 mois à sur mukanda. Ça va? Na komo ya nani? Na oyana life. Engaza kamu. Na sala yo life na poto. Pe ana kisasa nko sala ngo. Sukuna batoto.
Uko nafanya pale. Uko na raisonner ki batoto ko biko longa sebi batana ka kisi ko mo ba komona ka mokomo ke no papa na biso aye ko beta solo na live ke no ba lesa ye makila. Ngola. Uko mela makila ko mela go mela. Ya boni biso bito ba zo ba pata ki karasika ngo anda ngako karasika. Atio makila la verre. Mela. Nazo mela. Première bouteille, deuxième bouteille, troisième bouteille, quatrième bouteille, c'est imbécile à quoi? Boliko sakana batu beko. Pe batu bo fanti, bo fingi ana. Boli budu ba mama mi kol ba papa mi ko ba sakana bi ozomo na kaka boina loinge. Ba saki bi lenki na bango mi bali. Siko na bilenge mo sala ki wana botu na andi eloko nini epousse eza makambo ya biscuit te eza makambo ya nani te eza makambo ya nani te eza likambo oyo na kozboko loba mo siko na koloba andi niko na yo te ntasema nazana ngonyoso po yo zo expliquer ba Sara bien te ozolo ba po mbayi na ana Sara zo ina ana na niti onini Sara ana salioni na lokuta no bike bosia ka mona na délivrance chaque jour yo na Sara yo délivrance ni église ni ngo salaka pour que non mobali no abeta concert butu lokola moi atika te afanda take ko sala délivrance ya andi boni buzoba boy ko bomona kanini ba prier yo bi prière yo finga ka ba kufa yo finga ka ba tuna mobali la sa délivrance ya kotika ngano ma finga zo continuer ba délivrance ya personne ba de sauter ya ngeki na ka personne atika ki des fois au sein de délivrance ya moi no eno qui était alonga na vie wana zanango akoma tela vie lokolanga loba Bobi que non chaque jour mobali na ngai mobali na tikali I pona komela nzoto malonga te oso mona batala la prongisi comme 5 ya kotika antuntu no na classe c'est cool ndo yo osa obi ata osa ata koleka tameta ne ma pratique la prière était que non nzambe limbisanga pona mona mutakala tata na nga ndenge ba chino ba finga Nzambe limbisanga po ke non na finga papa na nga na réseau soso Nzambe limbisanga parce que na moment maman na nga na kati émotion ya na comme mata déjà enganunge mati chérie pardon na kata mukile na nga te mo na sele ko nzana ndako na biso te et to fotela ka yo les autres ça se dit c'est kama demai na yote ya musaini wewe ndio kuna msanga sopa bwana Mungu fanya wanatinga ndio msaidi sisi tayari sana sisi no kutaka nyumba kutana kutangulia zatus utapotea la famille et ici utapotea la vie mama ni anaganga te sababu kinafika mwa mtabatasi tolo bakananu te Sara yo so sisa makambona no sisa te uzama problème ebele yo zamu tumofoli la no mawana nzambe sunganga na fanda inyona bana nanga nzambe sunganga nzambe mwana nga sambu singa nzambe kota mapona kaya mwana nga meko zo kaya mutu mususu ya anji oyo yo yeba kila simana boni ko sakana batu nakati ya bezo soso bukupe ozolo bape ozofungwa mbanga
mbanga bino bofungola ka nubo bakoloba bino bato ya YouTube moko salite bino boyebaka ana bino boyaka pembeni ana tango ana za problème na junior ya yangande na yakina yaki kopesa ya na mitu na récupérer ce que to ça on kitoko la bino te bato ya YouTube bino bale ba bizengi carré na Sarah niveau de wele ba bizengi non to ça ce qu'on est Andi au piquer crise bien yo comme si ningo yo so ba audio ya ana azo solo la na Kofi yo mto enregistrer. Parce que dans mon enregistré, on a enregistré que Kofite, on a yunde rapide nengo osalaka et pas ya Fanny Kembo na ana. Ce qui a nazo so na batu car nengo un comportement où elle vit dans qui n'a pas arraché. C'est bon bébé. Oui. Parce que na wana zoyo ka kiazo solo nae. Mais yo koto fungo ana ko enregistré Kofi poane. Ni okasimi tibino bo yini pe Kofi ka ko yinae. Oh, Kofi a fait un mutema mibale. Bon, le kutana nga bungi. Il n'a pas intérêt parce qu'il pas fallu rester na batute. Et pas Kofi. Moi, il a faire une dans la batute. Il a djembe la faire parce qu'il a coupé sa gata batule. Alors, côté la tama babillé nanga. Il bon ça le kuta. Tu es bien ce qui n'ont fondé les arbres Kofi n'a faire été. A dit nga kaite vérité en wana. A dit nga kaite na decker. Si quoi y a biso nini. Ana otinde nga mbongo nini ngana lia mbongo anana lala na ndako ana bino boyibe anana sima mkongo nanga mabeta ka to le pe ntumba na nga resi omoni yanga ntumba habisi 16 babisi de 16000 bino bino ba ntumba bazape ba ko bimisi de 16000 ata 1000 mako e mona na kate soki bo sengi na ba panel ça va bébé yanga ntumba yo wana famille basombele jeep vous quatre pini bino bosai kindumba boti bolela ba jingo na batu ngesi bozata bénéfice malongate diko na ngoni ko makambone bosanga be nimi ba finga kama mai ba mama ba tu o ba se que non akufa ta ba bomata mwana na ba sala boy bo asangisi bino ba binemi mi ba le lobo loba di kolo ya ndumba na ngaya ya mutu na ngamo ko na yakine na internet ya bino nini atera 2 millions na ya stream bino ba pisa ba bibi ngamo ota peut-être non ota peut-être Azaenda. Oui, Nadinga Kaye pensa. Oui, bébé, moi c'est comme ça. Là, tu as un sentiment, tu peux bien boyini mutu, tu peux te y aller pour que non gagner tout le banakate. Ngaza kaba jar wana te. Donc quand tu as gagné binemi, assez alors comme alonga boya, ay ko ça t'a tolé du tout man ndako. To kolé alobi du tout man. Du tout man. Maman na vi mbongo, du tout man. Ça na ana apesi biso du tout man la famille ya Batswahili. Atotosha haya si Baswahili. Bwana na kia na mulana mpatia franga. Ya liboso toka kisoni ya beauté image. Pour tout le monde moko bo i eloko malonga te to suka garder bien. Ya mbe non c'est utanini. Beta zeke kuna ya kilaba sukoloma ya munga sukoloma ya munga bura koti ya kiibu. Sukola kolona ngoya ya. Muswali na biso apesi biso valeur ya. Jipe koti bu. Ce qui peut na kiena kokota na ndako ya nana sina lobela bino mo sina sina kina tili bo porte na le kaka wana ya zalaka te akota ka uwenzi ya wana boye ya messe ya nini ya mairie de Vitry pourquoi ni tukota ka biso nyos ndeza mtole di tuma siko bino mangala na ina tuna carré dépôt za boye ata le ke tu atika kolia di tuma malonga te ke bobala biso ta 20000 zante Siko yo Sarah to la mona bitinda batinda ka matindika okebo wena bilamba mibale oyena rose mibale yango zote akala mbembo elo bata esi de Panama na mata bénéfice ozu ya kindumba te miki alalio na kati ya balcon elo bata nani kombo ni nani vieux nanga o ezaka na Belgique suka na mwata mobile moko alale pesa tena ta 10000 za Mokrima kimande nous nous finga ana de tande bino pour Sarah musanto mona kaizala kate wala koteka soki ni soba to yaya bo sanga ko na ana salio tolba na ana salio oyo ki oluka karine bo betele 14 de kabo finga ye obo blessé mitema ba chinois ba chihuahua non to kamate Anati ndenga kozala vini akoyambaka enoki na panel na ete. Ana ndenga fanje na koyambaka ta ennemi na bino moko te na panel na ni. Ça va bébé? Oui. Biso tout s'enregistre naka.
Pour enregistrer, on a enregistré, on a enregistré, et ça a piqué problème, et qui l'eau. Et là, on profite, oh, il y a des coups, non, non, ton nani, oh, il y a moutou, non, 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 non. C'est normal, il y a parce que, comme si on a un kabobimi, mais pour faire quelque chose, tu as un téléphone, mi balit, et c'est absolument. Où tu cailles, il y a des talibosso. Internet, oh. Talibo Sambwe. Tout ça, il y a Maman chante ninga fingi tina matako na ye. GG, osa bien. Sangwada, ça vous comme si on a placé une refoulation. Bon refoulé était. N'a tu faut refouler Adas. Adas a reçu mboka revenons. I want to know where's going the problem for Adasa. Is go back to Congo? Is go to move? Is go to move to Congo to America? Is go back to Congo? Where is she? They are to know to ask you. So mama Adasa, mama ya Adasa, la mama na bino ba chinois, ba sangani. Pour ngana ngina tune loko na bosaki mono ndenge nini? Bon, vous n'avez pas pour bengana kila téléphone yo c'est de bloquer ngaka que ça ngwe loko. N'engina tunaka. Tu dis chou de mon cœur bisou bisou. Allô, oui, Sarah. Il Sarah de bloquer, hein, de bloquer, oui. Oui, Nazo Mata, c'est bon. Ça va. Luna, t'as la message, débloquer Karine. C'est bon, c'est bon. Eh, Naki Somo, Somo, pardon. Pour Nakaka, I am strong. Binubo Sankani. Eh, ya. Ikamwango Somo, Ikamwango Kino. Na comprendre bien bato YouTube ça mitema mabia bato bo kokuta bona réseaux sociaux depuis bo banda ya Karine osala ka clip na kofia tunanga nini papa tunanga nini mama ici la quarantaine oyo komona muto ya leki oyo na bu ba okelezwa boko okelezwa alala na mobile note na kosa kama asala moto we need ngadi na yakana olo mwana Sarah ana kabila comme bongo po asa kabila ibosaka ba video kina tina ndako na ye ana saloni po yo sangana na kaino bo bomaye ye toza a nso biso ko kipe binote andine to kozona maboko ngala to lazana onyoso en plus maman Olive ko limbisa makambo tu ya maman Olive adi osala na koba maman Olive n'États na Paris il sala maboko nako ça va bébé. Je vais soutenir ma sœur Moussoye. Attends la fille à moi, maman, na Moussoye. Tout a voulu njia à moi, tout a pas njia à moi. Ma soeur à moi, elle dit Nikokesha, ana sukolanga. Ma kilezo bimanga na mutu. Elle vit on a Fabrice à l'eau, ba chuba mbe na mutu. Attends la fille à keme na sœur na moi. Na fandi na kiva bi fan osande kwa ngamba na ondiko. Azinga pakoni nga victime tabi katasuki. Gabiano kata tabi sena kanga. Ba chinois abozona sona ba sakalala ba na mama Enoki boko matsation Enoki te na tuna pa ceux qui bo meki ko finga Enoki mama na bina ko silika ceux qui bo meki ko sanjola Enoki bo soutenir Enoki mama na bina ko silika ko ngana mona camarade na ete akoni ngana mona ndeko na ete saratola ce que bo meki ko simba Adasa Sarah Karina ko lingate. C'est bon, binimi et siri. Na kombo nani I am strong. Ba chinois Sonia, maman bina bimi mbwa. Yango maman na bina na nakaba tuta batu bazana faiblesse. C'est maman mona zaga ta mutu moko ma elenga ngade moninga ne mwasi kasa I am strong na kana bendo lokolo. Bota bina obenda I am strong lokolo ndenge nini. No benda junior lokolo ndenge nini. Na bina ka chupete lokolo ndenge ni boku kaka ngoti boku kabiso ba swalite tout ça misuka. O mesa ande pa dano no oyo zoba kae. Bisote ya to batu kisanga tufunga to la to bunda bitumba ya 6 jours. Toyebi masasa to. C'est bon? To timba ka to lenga kate. Atambonge ye to zaka kakidi. Mtoto mama kwa pita nyuma mita pita mbele. I am strong, my sister. I am strong. Uko dada yangu.
tout le monde qui va pardon biso to soin na pardon mais ceux qui bitumbe yende to bundi mais to senga na pardon te to solo akamba la moko pesa na makongla mpesi no pesa na bo biso na kisanga ndi to sala kabongo bas to ide vraiment so la kina kabongo bo fingani mpati wa chakola pene kuli atande za ko sala bongo le so ngana kufina mboko ananga kayo ko mone bepina wala to sauter na ngina tuna anti ya ko yesanga combien de jours yo kitanga na cimetière mona ana avant ngana ya ko yebisa yo mukolo oyo bilamba yo zobimisa blazer ya jean ya Zara au mwana a pauvre alataka oyaka na jaquette ya yoto dudunu na yo oyaka na moto ozaka sans dudunu bozo bimozaki ngaka malili ozoka malidi yanga pesa kina ndako ngaba pesa yote banga pesa yo abi kolo nango akombona junior zaka matata de ana abaki lata oyo tala mutabi misa mama Congo tala bombo nango azarte moni bilamba ya mona ana ezokola bilamba ana mona ka mona nena bilamba wana una zo yebisa bino vraiment eza capital to ki to kufeli mutu ninga nokona nga to kufa babibisi bilamba ba pesi biso to za ba souvenir bilamba to kolata to lataka papa ta kufa ki benita bisa bilamba papa nsa biso tu na ba sedike to zoka bilamba papa nsa o to ngaki to pona ki c'est normal ta lataki to lataki eza bongo oui kolata bilamba mutu akufa so mutu mi wato apoto bomona kango grave biso to mona kango grave parce que ezaka symbole mutu abimisi yango na bulunga inamba oyo loko za mobali na ngana lingio mingi zwaka sata o malili zano anga bozo bima ozana malili okufa angaka tiko okufa andi otala tanyo sote ona ndanga komatisa batute ero te c'est là te bongo tu bosa ngalo longe na live tribichu ya zo mata ezalaka bino to so bino to abangala de bomona bino bato akisasa bomona ngango étranger biso ba swahili ezala kitika so ki ata mama akufi pièce mama etika na to kabola ka baba kino tika ata na symbole moko siko bino bomona ngo mabe pona nini anji na manili oya hiver oyo na ndako ana oya ata na jaquette moko te ozaki na ngote mukwana yaka bongi bobima Bokota Champs-Élysées, Bokota Koto, Bokota Carrefour, Bokota Boy. Vraiment, Andy. Ana bimisa ki jaquette à moi en époque à Sarvo qui gosena ka moi ne pardon les lakai. Yo mona ana. To yo so kutana na mona ana. To mona ana kufa ka yo ndoza liwana ye. Ya ezala ko ni boni mo go balo la makabo yo ke bino ndebo yebi mokili. Boni bokitisa ka boye ba ko ba kibuto zolo ba nini. Ba tala biso ba zo bate. A peso pour couvrir mali c'est normal tango la tiangwa aza mobali odinga lingaki yo po lingaki merci naki c'est bon yo zo la kisabiso bilamba Armstrong na kira na analyse place na chéri to okinde na kira na okinde mbang po c'est voilà to bimama to kila place ya bilamba Armstrong la kisi tango yo za kuna na Toulouse moi c'est atika ka bilamba na pour ne pas problème ezate ce qui n'a été absolument rien bilamba mingi te ko na ko sakara na ko changer koto et à quoi on présenter biso bilamba anana kati ya live pour que no ana tinda ki bilamba so que tu vous accumulez ça mobile ya yo pe kaleso ne ça kuna bilamba zo lo bazo ki bilamba no pesa ndako ana est-ce que ça mutu ne salaka siko to salaka bo net ngana pa na poto naza bilamba ngeza na poto net zabu naza bilamba partout bilamba ngana poto naza bilamba 4 pays on a kidaka mingi na Suède naza bilamba pena sona naza bilamba ipananga naza bilamba ngeze ekipa choupette so ina kepa choupette bona balu ki loke non na luka luka na ta moninga na choupette sanga patron ngana tika ka c'est normal so ki na kepa le ki na la douce fallonne na Bruxelles na ba fana ya jino valise no tika keza eza bilamba ça va o le na me masusu bilamba na kolata o wana ikuvinga lo na koti Zara na koti Primark bon de tout ça là ndenge moko na sana Paris bilamba nga eza na Paris biso na Paris et pas ya noko nanga c'est normal ceux qui na commis na voyager nga bota na voyager tamso ne lambaka moko na commis na Paris na zui na bamso na sikoyo awa kutu na tamso na mataravi na ti Paris na yekana na kana lambate ba o tu etikalaka c'est normal ya kola c'est so bilamba na yango oyo nde ana la tinda ki bilamba na o ya boni ko ya o mona batoso bazoba yo ebisanga siko na cimetière za okikuluka nini
Toma kambo ya kuko sala o bino bosala kana zo kota na ngo kota na kati ya misoso te poso na bina kota na mozindo kwa ko zindama kukata tenu ko ki réfugié politique kuna ndo za na protection jamais tous ans de corruption mobali ou un garçon tout l'ingité que tout blessé à mitema mususu parce que aux ana mutu bo partager qui ne bolingo bo sane good ou c'est chéri je t'aime abiso chaque tapé sur pour si bongo pesi et le yoka qui koto na sama kolo c'est les bongo 50000 pesi au sommet des peu bague à 2000 € ya c'est normal bolingo kinaka bongo ce qui simbe te wa kabwanaka mutakala ya so mutasalo chantage mutakala pour kabiso bongo ya lokuta chantage mutakala et ou melakate yango est-ce que tu veux dire ma mutakala na tozobeta ni masolo siko ya bodingo na bino nana bosaki na combien de temps bodingo pas même à 6 ans pas même à une année à 6 mois nde yo ko exposer moi na mwasi na internet moi na mwasi ngo pe aza reconnu yo kasi ko zo pouvoir ya pouvoir ko zuile lelo matin à live à Karine au matin à live à Saratola au matin à live il est Mama Congo au matin à live à Patrick ya tia on a mutu kwa biso to yamba na biso yote. Bah, Léon a 24 fait sur ma pédéquisse. Vous comprenez qui j'étais. Au outil go molenga ka ana. Au comme au draguer ton zan à Toulouse. Au sali 3 mois. Ana bengoya kakato kutana. Ça ça mon à moi c'est. Ana 3 mois. Azan ndumba. Azan moi c'est azan ndumba. Moi c'est bali la azan ndumba c'est normal. Et pas la besoin qui n'a qu'à bongo. Ah benga ça va ça va ana communication ana Paris. Vous avez quoi à Paris et naza quoi à Paris. Aussi combien na commis. C'est bon niveau combien zo métro boé kita boé kuta boé c'est bon. Au trouver zo ligne 7 qui tient la mairie d'Ivry. Donc qui tient la mairie d'Ivry au place c'est bon nazo comment ça. Dans c'est le itch ça va combien ça va en bon génial. Malam gande ana hamstring de lingaki. Asa moi c'est normal charme l'épée c'est foutu. Ce qu'on dit na on zo bamba ana kati réseaux sociaux. Ceux qui beaucoup na makine tape kolia makila yo moko biso tout pratikaka art yo pratikaka wana soki olingi mwasi na yo obeti bagulu kitaka na so c'est même mama na o to na mama na oui ce que yo no kasi na mtu ali boso olia nyako c'est ana kati internet boniko boso babana ke anya alesi makira ni ntango ale makira ya règle akaki solote pour aloba pour ani apana kila combien de jours en vous vango bakwa ko sala kisango et bien die ka kutu tie komisi wana boni buzoba boyko to ba mboate to ba tutu zaka makira mtu tapoter la famille. Au menu soupe ngo melaki ngo makila neza kina ngai to ezaki ni wako expliquer batu hein tribishu matana ya comme okata bon moni mat tribishu matite ngeni non comprendre donc matabatu te tribishu non comprendre te bandela ko bébé hein. Mati Bonaki qu'on s'est retrouvé dans la live Batumsou. Bonsoir ya Junior. Bonsoir bébé Zela Silissa. Et live ngozo bina bwinde nina. C'est bon. Live zo flash zo bina pour nini? Yanga et tout côté na yo. Ya yo penja. Bato auto potete. Bando kimi ba sanga ko mbundisa ngati ngamo kutoko meko butsa to kukuta na bututu liani. Jana kitana na bandi. Live zo. Vous ne pouvez pas nous bouger. C'est bon? Vous tapotez la vie de la famille. Ouais, mais qui est trop les YouTube, c'est bon, Elliot, t'as dit c'est bon. Les qui n'ont pas de campagne, moi, c'est un mobile moko. Vous allez sauver des bijoux. Vous allez sauver des jeeps. N'inga kaboui. Gani ngata bali kila maswali leki amona mama ngazo le kana mu bali asubire mutu ka kule kana kote ndanguna pa biso baswe tout ça kabu. C'est bon? Bonsoir, Boekitoko. C'est bon, la kota ka muke. Zala peso mataka po kata mte. Kasi na pesa na no grâce bonsoir azanati. Moi sina biso. Ya ndeka panja sala tatu zilakanga biki batisa video kata bijo kata live ça mbinanga na bibo ya Junior na lobaka e mwanda mbute na bibo ya lobaka bane na za awa nga penya na za nga Claire ana azande kono ndongo tukolo bande kono muswahili mais nga lokwa na zanga mutu injustice ya Junior nga na za nga Claire
Ya Junior ngana yoki au ozo kumisa makambo ndenge ana alesi andi makila ya Junior. Mais tant que Karine alesa era makila biso na yo na nga biso nyonso to sepelate. Ya makila te. Voilà. Nangila tuna. Pourquoi makila oyo Karine alesa era biso stotele meko ya ana to sepela ya Junior. C'est pas bien. Karine pas Tribichou. Oui. Makila oyo ana Karine alesa era za kalokuta. Oui, eza lokuta. Non. Makila wana lesaka erezaka lokuta ndango to kipa yango te. Na oya andi aya kolakisa biso preuve parce que andi aza wana biloko tout a filmaka, biloko tout a registraka. Azo mela makila po anini a registraka te. To anini a filmaka te. Preuve eza te muta ko beta masoki ali makila bilo momona ngo normal. Ngapela ko bakino grâce à lesinga makila, c'est normal. Nayoki ya Junior. Oui. Wana za analyse na osala. Omoni awa. Andi akosi. Likambo eza awa sonde ti Junior sonde ti andi ayele Karine. Biso nyonso to ngato lapide Karine na réseaux sociaux. Même makambo ko Karine na Nana yela kika. Nana yela kika andi la Karine ndenge ni. Ya Junior ngapenda a mon avis Karine ana ngana okotela mutu te ba mbale baba tu mabe. Baba ta ba mondi moko. Baba tu mabe. Mondi moko ya zela Tribichou. Yo zo grâce au bala mundele. Nazo episoka exemple le kinanga. Biso tozi ba grâce tout ça la base ya basa to balinga ba africain. Biso africain pour que tout qui de l'eau na bikina yini grâce. Na ko tanda na lokuta ya grâce ya lo kwabde bolinga kanga bokubamba ngama ba bokubamba grâce mabanga. Lelo peso qui grâce à ekole la bino na émotion biso tout ça kanango na Congo bokulandela grâce bokubamba ngapi mabanga. Tozaka ba ba émotion parce que tu vas ko réfléchir lo ko tozaka na maîtriser lo côté. En vraie vie, wallahi mwana mwambali na soki aliyaki makila. Obi makila ya mutu akolia. Eza eloko mususu eko kotiso fièvre, to mutu anazana maladi, obeli maladi mbala moko olie makila. Esala makabungu. Merci ya Junior. Oyo peze za lokuta achifo to ko soki ya bien ezalaki de nan ayam strong ninga bimaka premier angaki abima premier ayeko bitala zobo na laisser makila biso to condamner na bon bala ko loba yemoko ko beza so information biso pe to ndimi ni zo lokuta on a comprendre position au côté la ana menga ana eza position na ngate eza makambo wana ata mukolo mote côté la anate eza makambo oyo totala mona depuis à la fin ko tala mona mobala na zo loba na makambo na makamba Sara na Marolin la lobi ko tozanga makambo Sara Marolin na zana ngote kasi na loba te kaka awa na makambo ya ana Ye Junior kasi makamba ana ngana koloba na bolama ana atenga na ozana nga hypocrite te. Oui, so koloba na bolama ana te ya. Ngapela sa na ko bolama ana te meto na pa na bloko oyo. To kotala yango hypocrite te. Na ozana nga hypocrite te. Andia na mito azo kosa. Muto balese makila na sia makolo ya lokuta. Bato apesio 1 litre ana ngaza makila boni na nzoto. Ana ya nini? Ya makila na nzoto. Pour qu'il appelle 3 litres à makila. Raison ce soir il y a Junior hypocrisie qui m'a cassé il Jiji. So zaki mais on peut hypocrisie ça te ya. Ana balesi makila. Ana pesi eti. C'est quoi il y a Junior na loba Karine pas ndeko no muswahili. Pourquoi quand il a Moi so Karine asalinga nini awa? Mais ce que Karine le ba solo ni na Tribichou. Ma belle ana Junior ndeko zo côté la ana obi ande Karine pas ndeko no muswahili. Na côté ni parce que na minute oyo ana azala problème était ana a gagné. A gagné na ye mobali a vu trouble avec Koloba. Siko ya biso ya nini ya Karine awa. Pour Karine afinga maka ani afinga ba tout nyoso biso yo po finga ka Karine ya lelo penza na kokote amonte parce que bango so mi bale ba sangane mutu. Katolo bango mi bale ba ma be Junior mutu. Bango mi bale siko Sara na Karine pourquoi ba ko sangela ana. Quand sopi Sara bango bale ba. Siko biso na kokote la kabango jamais na vie nanga. Ngape na côté la côté la bango change jamais. Ngape na côté la mutu te Junior ngana. Oui, on veut côté la bango parce que on soit pas ya na côté la bango te ngana ko signer na ko signer na place makila. Ngana siko la minute on a moi. Ana aza un problème et to so ya saki problème ya saki toi le boso problème ya mabe et pas ya beauté image. Na septaki. Ngadi na bamba ki mabanga parce que ngai na ba ki cop wana na silika ka côté à niveau ya sœur nanga. Ya mi balé sous beauté image a publier de beauté image to silika ki. Mais à tout mobile yemo konde aleki yango. Est-ce que toi le boso monaka beauté image a koloba? Non. Yenda koloba. Ya famille Kembo ba ngona famille Kembo. Non.
Ya Mais Junior, tout on le mobile, il y a beaucoup de koloba. Ya Junior, on comprend ngate ya Junior, on comprend ngate. Makambo eza boy. Soki anda loba lié makila solo bien lokuta to ebité. So pe Karine loba ka era liaka lokuta so to ebité. Mais problème eza na biso to kanga Karine makamba kindo ke makila. Pourquoi makila ana ko kangate parce que Karine eza boy mo era yaka ko beta masolo te ke no ba laisser makila. Karine mutaka ko beta masolo. Kasi on to lobi ana yaka ko beta ma. Ana yaka donc attribution. Soki ana nda yaka ko beta masolo ke no alesa ki andi makila to gno to bamba ana mabanga. Mais andi monga yaka ko beta masolo to ko pindi mangote. To continue mangote. Ana moi si nda yaka ko ke lomba kuna leso makila na nga règle. C'est bon. Mais Karine mo comme ça ka amoureux era albi que no de ko la leso makila na tundi saka yo to ko super makambona te que yo on fanda be mobile ko baki no de ko to tribution na leso ko makila to ko bamba attribution mabanga. Comment tribution les sanga makila na ebite so zo comprendre nga eji mais c'est ça tikina ka sina loba moi mke tikina ka na loba moi mke junior nga problème na ngeza boy makambo eza aya batu mibale balesaka mibali makila ata Karine akosa so pe andi azokosa nga siko nazo comprendre biso te oyo kwa monde pourquoi makila oyo ya Karine biso to fina ke ezaka ya lokuta ko Karine nga ko beta masolo era beta ka yango te to kontima yango te era nda beta ka te soki era nda beta ke no Karine alisanga makila de biso to ndenge to silikila era eza biloko ke lo Karine nga ko beta masolo. Mais oh, on a écouté ma solo té. C'est différent. C'est différent. C'est différent. Andi nde soki aya nani ananda yaki koloba bongo biso moto bamba anabi anaye ndoki. Bonsoir ya chouchou, bonsoir Tribuchou. Bonsoir maman Cécile. Bonsoir. Na tika bino boloba comme ça ngapena loba mama mukeke. Loba maman Cécile. Loba na we. Ok, bonsoir. En tout cas, bonsoir, la ville nyos. En tout cas, samedi au goût na goût. Na chema magoda pembe ni poto sala mo ba magoda mo ba lai mo magoda mo malai tala kana kana Saint-Valentin. Ce qu'on a le bakabo, ezaka opinion nanga, eza opinion nanga, donc ça ne concerne que moi. Omoni ya Juju, photos à la sincère. Omoni mboli na nenga zawana, mboli na ana, c'est deux choses complètement différentes. Mboli na réseaux sociaux awa, afinga batu, afinga bana handicapé ya batu, afinga batu bakisita, asasa batu, asala batu ba mabebele na munoko na ya yebisa kutu mobali moko yo zo ya kotikelanga mwana na yo. Oyebite ke soko tikelenga mwana no na ko sale pe mabe. Oui na liesa ba makila boye na boye. Les deux personnes sont différentes. Ngana tikala mona jour ana ya na réseaux sociaux ko finga mutute, na tikala mona jour ana ya ko sabola mutute. Kutu na makambo a coquette, moi si wana koka na ekutu ko lobate. Je vous jure. Na makambo ngana za nga ataba lobi omone tingana na nga hypocrite mais na maman c'est nga pena ke Yo dis maman c'est ça loba. Ngana kote nga ana te na nga la bienvenue na live na mnoto. Nga pena. On a bienvenue donc parce que yo on a la bienvenue donc soit na Tribuchou. Non, on a bienvenue ya. Tribuchou de mon cœur. Te bon Tribuchou. Wana za Tribuchou azana droit ya kopesa opinion na ye. Aza pe bienvenue aza ya biso. Mutu na mutu azana droit ya kopesa ka opinion na mais to ana rando te wana peza ya ndaku c'est ma sœur wana c'est ma yaya Tribuchou. Mais naka oyo ngana olo ba vérité ata na bimi hypocrite ata na bimi mabe nazo kotela ana nanko je suis ana jusqu'au bout ngala ko bamba ana mabanga te soki pe motema na ngai sepeli soki mboli na ye ko sala ndenge moko na préféré na sasamboli na seko na ko sasamboli na omoni loko soki mutu mususu sali yango pe mboli na sali yango na ko sasamboli na ko tika mutu mususu wana na ko sala neti na monite nanko po mboli na mabele ke bele na communauté vous avez compris ngana na hypocrite te na so sala ngona haine po na lingana ngamboli na te donc ngakutu botu na ngakutu question te que pourquoi po na Karine o sala ki me po na Anna o sala ki te po na Karine na sala ki po na ngana mboli na te donc nazalaka déjà automatiquement na parti pris bon kinga ngazara sincère je suis pas hypocrite je dis vrai nga eloko nyoso mboli na kosalaka na omona ngo ka mabe oui nga eloko nyoso mboli na osana omona ngo ka mabe donc je vais déjà dans ma partie pris nanga c'est selon nga et c'est mon opinion et je suis vrai comme ça na mi ko ça m'a raté voilà c'est tout siko ana na makambo ana andi yo zoba bolole do zoba mo inenge ena ndediko o soko joy na zoba mobali net yo ani andi peut-être tant on mataki mbala liboso na live ya mama Congo peut-être
So ça la ka live na yo pas mal. Peut-être so ça la ka live moko ka ke pas mama Congo. So ko yaka lisusu te après live wana. Peut-être na lingana considérer maloba na yo. Mais ningo panzani na ba réseau na ba live ba tunyo so ba là tu te répètes, tu redis la même chose. Et so mona koza zoba, oza na dépression ana zo manqué yo. OK? Ananda zo manqué yo. Oza mobali ya zoba ozanga charisme tu n'as aucune maturité. Ozo ça les a chantage affectif. Posa mutema mabe yo. On met la makila. Na 2026 on met la muta mais la makila ya juju. Ah on a réseaux sociaux. Ah on a réseaux sociaux pour solution na munoko na yo. On met la makila na lo lemu makila ya libola mute simba yo na lo lemu yo ya ko lobela biso na réseaux sociaux nga peso solution lo puta okosi. Okobanga ta sida te. Okobanga maladie te okobanga hépatite te to chlamydia te to gonorrhea te ba maladie belo eza na mokilo okobanga te okoyebisa biso na réseaux sociaux biso nde ba médecin ebembe no nyama libola mama na okosi oyaki nde po lingaki omilie ana po kanisa ki soko yoko loba buzoba na ana na réseaux sociaux ale kosilisa batu posa mibali balinga ye tu es haineux tu es jaloux yo mona ana na ba réseaux sociaux na mboka place uti kuna na bagoma tango zo sima ba maladie bato ya mama olive ke kokima oyibi mbonga bato ye na mbongo na mboka oyeko senga zipo oyibi kozo kima mboko uti po yibi mbonga bata mama olive imbécile keba na o andi omoni yo andi lokola uti na live kuna epa apuchu na mbolina fungoli munoko na ya solo wana nia Charlotte Mbanga pa ya koyebisa biso ke mutu nyosa kofinga andi toko yanga na ye. Et puis ça veut dire que yo andi oko yoka penza bileng ya TikTok oko yoka bileng ya réseaux sociaux lokwa yo luki visibilité c'est koko lapa biso toko fingo tongo midi pourquoi et bembe no nyama je suis Anna j'en ai rien à foutre pe na koteli Anna nanko pe ngaso na posa na sabola mboli na ko sabola mboli na nanko mboli na soki asali eloko mutu mususu asali yango na ko telemela mboli na ko tika mutu mususu wana leka po aza eneuse ye pasa mutu mama be c'est que do kelemite mama na yepe po ye Anna bana na bandaka kotuka ana na réseaux sociaux ana sala yenini to lamuka to mona ka mboli na finga mwana ana moi Gisèle afinga mwana ana handicapé afinga mwana na yo akufa siko bisiko ngana ko kotela mbona ko kotele na nini na kona kana na koteli ana et puis ana bravo na ndenge enregistré seko pa Kofi a sabolio mbolina Kofi a nyati yo abengi zoba kizengi poza ilo côté poussière libolo poudre nyama libolo poussière tout fina yo okinga apuchu yokutu olakisi penza mokili omoni yozana sukolo penza apuchu bien Koko Dioko na sabolo penza apuchu nyama imbécile apuchu ndengo oza munene lokola mutakangi mikinza na kati ya libolo on dirait mutakangi nye na kati ya libolo mikinza na kati ya munoke imbécile munene lokola rido ba cinéma wana otoke na kotala ba film ya 3D imbécile tout fino mboli na mwana mbwa apuchu kizengi nyama imbécile apuchu asundola bana tala mabele simba satana tala mwasi munene lokola nganga zokende ko siba na ndoki bazokende siko siba na po bota hippopotame lokola yo apuchu mbwa yo Koko Dioko na boya balinga bino boko lela te Koko Dioko na boya balinga bo sangana ki abokanti boko sale kirina apuchu to yebisa kibino apuchu amutu tete to yebisa kibino apuchu alanda kentere na ye yo Koko Dioko ndima ki obeta kanana yo zo benga kanana nga 12 ondima ki obeta ye 12 pona visibilité apuchu lelo suki wapi yo ko lela te Koko Dioko yo za okende na terrain à la tata de wesh ozo kende na terrain à la tata de wesh ozo benge kanana nga mama paradis azo peso bambongo azo kabelo bilamba azo peso babiloko ebele mondimi apuchu ya ko kabola bino ondimi ko landa sentiment ya boya balinga likolo ya apuchu lelo zuki wapi bino ko tu bolela te bozui apuchu asali bino bien poto yebisa kibino ke bo panzana to kokisi ata 3 mois te mo ndimo panzani Koko Dioko kolela te Koko Dioko ozui Okape apuchu juju apuchu alobi etalinga ko to soki Koko Dioko ko finga nga bonga azala mutali bosa finga nga soka lingi ngana bozui Koko Dioko apuchu yo mutosoko lala apuchu yo mutosoko lala na live ya Koko Dioko na boya balinga ti ba 3h du matin ndenge ba tunyoso na TikTok ba sangela ki yo apuchu okanisi ata ba moment te yaya baninga nga kaizo sose kota kindoki ya juju nazo biso
Puchu abosani tanga azolala na live ya Kokodio kokona tiba 3h du matin ndenge batu nyonso na TikTok basangela ki po azanga bafana azanga renfort akenda epa Kokodio kona na boya balinga ba soutenir ye bazala ba renfort na ye ale aboya na balinga na Kokodio ko bango pe bandimi bazala ba renfort lelo bomoni ndenge Puchu sakani na bino abeti bino penza 24 penza ya wenga bakisi yango siko na mwamba basenzi bambua Kokodio ko likambo ete ya yo omoni na vie bakenda bulu yekete soki tu es loyal, il faut savoir comment c'est quoi la définition du mot loyal. Aboya balinga, yo Kokodio ko permettre na aboya balinga akota zizani entre yo na elle chante au maman la tata de wesh parce que tu n'as pas de caractère. Dans la vie, il faut avoir des nerfs solides. Solides. Merci beaucoup. Il faut avoir les nerfs solides. Bébé. Tu n'es pas sincère. Kokodio ko. Oki nga bo la papenza bozui. Allez, siko ba misusu na lo ba susu mamu keka 1 minute ya jujubio. Donc nalobi ozwi na nani nalobi ozwi na Kokodioko nalobi ozwi na boya balinga penza bango mibale bazwi Puchu sakani na bango kitokos Lumususu nani po Puchu ala na ka intérêt na e donc moni kazangi bata okotela alobi akende pa bashimbwa sikona ka bashimbwa misuma vondo yokutu nyonso koloba to yebi na biso kezaka soni po misuma vondo yo muto zaka mutali boso ya koloba Puchu yo koleka awate pa bashimbwa to boyi na mami na biso mais bon moni misuma vondo mboka rivino kisita matrice poussière nyamembesi le lokola likaku abota te lokuta kina kolokota mwana na site ya Photoshop ba bambango nyamembesi Gloria comme na ezaka Gloria brevino yo Gloria mbokan revino nyamembesi yo imbécile elongi lokola likaku akeko bota na mbwa ozalaka nzoto mikebo lokola jeje yo mikwape kasi yo pe yaka jeje mikimukie lokola masuba bambwa soki mbwa la muki na tongo soki asubi ale singa masuba na eza mikelo kola oya yo jeje bata soni bashimbwa bomoni mami na bino considérer bino te mami na bino malgré boloba dadono yokutu danono inya kupenda na kupenda apana lelo bosuki wapi bomoni mami na bino considérer bino te akeko mataka na live ya mutu asasa ye afinga mwana na ye afinga tina mama na ye po lakisa bino ke akonsidera na ye bino te po na ye bozaka bambua na ye pe bokotika la bambua na ye nyonso kosala boko melango kaka ndenge bomelaka nye na ye na masuba na ye nyonso boko ya koloba na réseaux sociaux boloba ngo kapo na soni me bino moko boyebeka na mitema na bino bozwi choc bokoki likambo te po na niveau bino bosangana popo keno ko sasa mwana bato Puchu kuna bokanga adasa ba photo aleye pe mususu wana on a porté plainte ndenge bokelelo soni et sopi yo mbolina oyebi histoire au juger linga isala kutu bien soki Puchu nda mataka na live mbolina mais lokola ka mbolina muta mati na live Puchu et sopié mbolina au moins na réseaux sociaux leader azaka elle chante la tata de wesh et puis Anna Armstrong pour Anna Armstrong a sangisi baski zengi mi balé. Voilà. Matière ya I am strong et sangisi bambua. Matière ya I am strong et pesi batuba vie ya plus de 10 ans ba sala na ba vie na bangote. Puchu yo yebisaka biso awake. Ngana tikeli bino ba musicien. Ngana koyana ba matière na bino te. Bino bojembela kala ba matière na nga. Mais matière ko koti yango ndeni. Soit disant que andia luka yo avant luka batu mususu ko lobela ka ngote po nini. Po ya ko lobela ngo lelo po za fia N okoka ko mona mutu mususu na visibilité ya Puchu. Fia N rancunière nya même betu le bembe na ba tout fina bino nyonso to bimpe ba gagnante ana pe aza I am strong et puis akolonga réseaux sociaux te poto linga ka e mingi nzoto muselu Coca-Cola ano bomoto akufa andi ana ne bela nzoto azawana ya matela yo po yo lingo sala lelo ka ninya malonga na nzoto ana e bela nzoto ana zawana ana zo mériter mobali ya kende na e penza de 23h 5h du matin ka kudu lokola Balthazar yo andi loko nini likata ninya malonga yo zana ngo andi o lingo ko pesa muta kitoko lokola ana muswahili yo imbécile yo andi nalikata ni nyama longa yo zana ngo nyama kizengi je suis Anna je suis I am strong jusqu'au bout toza awa kaka biso na I am strong na biso yo andi toko finga ka yo kaka likata lemba likata spaghetti likata lokola oya Darcy Mbake imbécile likata mukie lokola nya tonga ya bampuku imbécile yo bemba mana yo andi tout fina yo mama no place azali akufa ta ko kufa kizengi yo lingo ya o Emilie mwasi o mona ki mutakala na ye soki yo ko sambisa mwasi na réseaux sociaux ko sambisi basi nyonso to ko finga yo andi na nkonya malibola mama na o bisous bon week-end nga Juju bio bisous à maman Grâce le meilleur de mon yaya je t'aime beaucoup mon yaya Juju merci maman c'est yo kabisi bisous moi Ingazanga yo kabisu
Kinaka na ko bungo mami. Comment on dit? Rigen ya mata. Là, maintenant c'est mon mangote. Amonite asingi demandite. Nani msanga mata bon. Voilà, Priscilla, la big garçon. Bon, la famille, j'espère que nous tous le lions. Ya nani, ya makwakala. Yani bonsoir. Mama paradis bastard. Biso yeyo bale ki no to ninga kabunu. Kali nga mama paradis ninga kape ana. Atana finga kayo na bui. Oui, allô ya bonjour ya Jean. Bonjour ya moi aussi. Bonjour ya mon bali papa divina. Papa ya divina. Bonsoir. Na lobi boy. Nous sur les canaba réseaux sociaux. Parce que tous à la matanga net aux aboués, il faut qu'il y ait moto. Caroline y croit. Sur la qui n'a dit. Mais Lélo a commis une mort. A quitté ça. Donc. Nalinga kana bisabino boy. Non, c'est qui demande tes bébés. Nazoka ya. Bonne non divine. Divine a bien. Bon maman naïe. Bon ça va bien, ça bazo bati. Ya na tuni bino bon toza na live ya Junior ngamo. Est-ce que kokene ko botape et comme isusu makamba ko kufa. Ya Junior bonsoir. On comme toza wana ça kufu. Ah yana tem makoka toza dossier wana tem. Ya Junior bonsoir. Bonsoir. Namati pona Anna Strong, hein? Oh, nous on l'appelle Mana Anna ici. Internet et zo qui sa niveau bateau énormément pour baebi Valérie moi sur Anate. Et puis si eloko e bengami na kombo Karine et Telemi et Matina Balna live eloko nini? Eloko e bengami na kombo Karine. Eloko mo bébé ngami na kombo Karine na ba forme ni eloko mo eloko mo boy e bengami na kombo Karine e sangani eloko mo boy zala na forme mo boy net téléphone mais éléphant mais net ngubu mais ba na pe forme na ngoti biloko wana eloko eloko azanga valeur poso kazaki na valeur alingaki pas même afungola mbanga na makambo ana. Ce qu'on a commis respecté en tant que moutou, je crois pas qu'elle va être aimée. Elle a non pour dire appelé mais nous un pouquinho abrir moutou courir da boca dela, colocar la boca dela nos problemas da Ana. Porque aquela coisa que se chama de Karine é a primeira prostituta que nós soubemos aqui do princípio até ao fim. Ela não poderia abrir a boca dela, eu repito mais de novo, falar da Ana. Porque certas coisas que as pessoas sentam e esquecem quem realmente são. Hoje levantam, falam da Ana. Muito foi condenar, pesquisar por na MP Lingala Nangai. Muito foi condenar, lobela mabe. É aquele moço chamado de Andy. Andy, azana muito, azar bonito te. Je crois même pas qu'il ça est bon parfum quoi. Je ne crois même pas ça. Que Andy wana munogone forme zana wana akobi ma alumbata sola parfum mon bien. Est-ce que ça a influencé abimi simbonga gaspiller pour na Ana c'est mauvais? Yemo na noana eloko ebenga mi Karine mbala tikala ko pesa mbongo. Je crois même pas qu'il daba sombela ta voiture. Je crois pas. Ya sali la rabango. Soka sali le muninga zana chance ne point ni ko permettre un moko quelconque batuba déborder ba mo likola muninga mwasi. Soki ngai eloko ebengami na kombo Karine wana ezanga forme. Pour je vois pas sa forme quoi. Pour ceux qui filtrent la fille là, elle est même pas jolie quoi. Ceux qui filtrent la fille là, elle est même pas jolie. Déjà eza eloko ba salé là, les gens sont fatigués, il n'y a qu'à fermer sa bouche. Ceux qui ngai elle n'a même pas tellement na makambo Ana abanda koloma ke Ana fait il fallait ka ayoka Sony akanga munoko ne asokipe na moi ne peut-être ngala moi no zolo bande na zoyo kate obrigado
Obrigado. Non, mano, Jo, deixa ainda, querido. Obrigado. Mais il y a des gens, Anna, communauté ici en Angola. Elle a vraiment une communauté ici en Angola. Oh, obrigado. Maintenant, on ne peut pas seulement être là, comme ça on va parler seulement. Voilà, merci beaucoup depuis comme Angola. Ça, sa communauté, il y a toujours, excuse-moi, sa communauté aussi qui sont ici, ils doivent savoir que non, il y a quelque chose qui se passe contre Anna. Vous voyez? Maintenant, vous parlez que de français et portugais et lingala. Et maintenant, nous, on doit défendre ce que pour nous, chacun défend sa part. Ouais. Là, j'ai compris. On est là pour défendre ce qui nous appartient. La chose qui s'appelle de nom de si c'est pas si c'est la fille des servantes de Dieu. La fille là, si moi j'étais la fille là, il fallait qu'il ferme sa bouche. Elle fait même pas l'orgueil de sa maman. Elle fait même pas l'orgueil de sa famille. Elle est même pas une femme digne d'être une femme. Karine, la boy kokota na life na ngala boy na ngai. Na boy na ngai tika ya zolo ba français na e Karine. Azolo ba français na e Karine tika ye. Tika ye Karine. Elle est même pas digne d'être une femme. Elle est même pas digne d'être une femme. Et puis de soulever, d'ouvrir sa bouche. Asila na nusoni ake matasusu na live ya iloko ebenga mi azanetu yepe loko wana azana ba matière anangola asunola ki mwana e mama ni nango bota mwana e 9 mois Obrigado. Akireye mwana na ye alesi ye ba souffrance ya butu ko kimana mwana mu Congo azwi mwana sunoli mbapa koza la pede eza gravité na kati mabonde musoko sauver mwana ha et là quoi mon ba situation ba sana na ba famille na bango faut ba occuper ba vie na bango não viram problemas graves que eles têm nas suas famílias deviam se preocupar pelas situações da vida da Karina se preocupar pela vida de toda hora a vida da Ana. Eu senti tanta pena dela. Tem um vídeo dela que eu acabei de receber há pouco tempo no meu WhatsApp. Ela falava, ela chorava. Assim mesmo a burra da Karina, aquela parva. Na saga Ana za komone benga mitola. Mano Juju é mitola na Angola lingela ksanini. Essa bête. Ça veut dire que c'est Sarah Bête. En portugais, Tola, il faut aller à Google, vous allez voir. Ça veut dire que son nom, c'est Sarah Bête. Son nom, c'est ça, Sarah Bête. Tola, le mot Tola là, en portugais, ça veut dire bête. Ça veut dire que son nom, c'est Sarah Bête. Elle est bête. Genre, tout ce qu'elle fait là, elle fait même pas la dignité d'une femme grosse, quoi. Elle est même tellement bête. Elle est sale, quoi. Elle est bête. Elle a fait sa vie des bêtises, des conneries. Anna là que vous voyez sur Internet, c'est moi parce que c'est Internet. Anna là et sa vie ici en Angola, ce n'était même pas comme ça. Moi, je connais la femme là. Ça se voit. Il y a des situations quand elle a commencé à faire ses vidéos, si je me rappelle bien, la personne qui l'a menée sur l'Internet, c'est Man Joujou, non? La femme, elle est venue avec ses histoires pour se distraire et puis avec l'histoire de son enfant. Elle dansait tout qu'on sort. Pourquoi c'est mené dans ces histoires? Pourquoi Boninka toujours commené bateau na makamobo elle a já era traumatizada na vida dela. Tinha situações que passavam na cabeça dela todo hora momento. Ela perdeu o seu filho. Não é fácil. Tem uma menina cardeirante na casa dela. Vocês todos os dias picotarem na frente daquela moça. Caralho, olha, Karine. Essa lambala não olha ali, Bolsonaro açúcar, cette fois ici. Também é da história de Ana. Oye bien, biso na Angola toyaka tellement mabe. Toyaka mabe. Biso to telemi mutu moko ta akoka biso awa. Là, je t'avertis. Wana Angola, obrigado. Biso to telemi, je sais pas si ce qui est comme pas naye, malamu eloko ebengami na kombo. Ce qui nani ayoka miyoka. Ce qui te telemi, je te jure devant Dieu. Pourquoi même pas côté le maoloba aoloba ta obi fata mona omoko ya na monoko na ozoba borek. Tu as un enfant, bozana bana fale bo s'occuper na bana na bino botala ba éducation bana na bino. Merci beaucoup ma sœur, merci vraiment, merci à soutien Noya Anna ba studio depuis Angola. Vraiment depuis Angola. Merci beaucoup. Anna wana kozwa en charge à kozwa maman na. Voilà, merci beaucoup, c'est bon. Obrigado. Voilà la famille. J'espère que tu m'as manqué. Autourbi de l'eau.
lui de l'eau. Nangina Makarine. Yo tu gangi la baby awa. Asaka exemple. Alobaki kaka pona nene. Ba video nezoleka. Ugangi la ki baby a. Ubi ngasa sina kabwana mutu bango nyonso atana kabwana na marama tena mabeni na sina pusa kusana mutu te. Karina ngina tuna sko yona sababu zonge pona ana. Kaka awa. Otu ugangi la baby TikTok. Ukola zakane ba bololo na ngona. Pour baby abaki abi l'ami de notre star. Ceux qui ont un problème, il y a un temps que ça va se faire nous sur la Chine. Vous avez ça là-bas. Vous gagnez qui baby. Mais le lot matis que baby ce que côté baby wapi. Otie Angelica wapi, otie chinois wapi. Otie mboka revino wapi, wazami mama vongo kizengi nano. Na arte busali. Mutena mutu so za na problème mutu régler na paneno yo moko. Kutika ko komata na panena mutu po bobeta na mitu po bobeta 12k 20k. Ma paradis de la sali ye moko mata na panena mutu te. Mama ko pesa ki ye moko mata na panena mutu te. Bibino to za ba de direct. Mo sa fa na panena bino. Ni mo mo mbaka ka so pe. Ino mo bobeta ta ba 50k vous avez na besoin mais ana ko ya. Pe ana kwa ko loba. Yesu bibino. Botie danono wapi? Danono uko bien na kusalimia kunyo huko. Unaona kunyo neshia. Sabi ukataza huko leader usingie maneno na marando. Unaona sasa watu barando kisiba na rutishana. Wewe unatukanaka tu na ovyo. Unaona kisu neshia. Cheza na dunia dada yangu. Unaona? Kwenda mbele haiko njoo mwendo. Wende pole pole. Unaona sasa? Wewe mwenyewe uliendaka tikule ku immigration. Kutafuta kwenye unakonvoke Adasa. Adasa sasa mamaki Adasa na Karima na changana siku live moja. Unafanya hii dadangu pole pole obajue babatu. Au bajue. Au kuuliza dano no. Okenega bikyo oketina ambassade kufunda Adasa. Adasa ofundi. Ozolo bape ozo filmer. Mama bana suki 11 suki 8 suki wapi. Voilà la famille. To suki wapi. Oza mutulubia ka politique, tika kulubia politique. Kokota kama bato barando te baba saba obekesi singo. Ba ko ba démon ba yokanaka ba bebani. Ba bisu ba benga na téléphone yo finga nga kuna nga pena finga poto matsa sekere. Ni nzege mata. Patrick. Okota kama kambo na lwengi. Omoni mosambo. Zala yo. Uko na niveau bato otala yo. Zala yo. Kubanga kato kupanika kate. Po de ba Chine ba ko bamba. Pisi ba Chine ba bamba pisi na mabele awa to tele makaka. Tutika bamba pisi ni ba na live ya. Moni siko Patrick. Unaona sasa dano no. Géraldine. N'abdel sunana. Angelica, c'est bon? Vous allez nous caler pas marier bien. Non, non, Géraldine. Vous bébé si marier ka, vous fingi marier ka dans les vides. T'as la tose bokine qui parle l'idée à quoi ba bamba misoda molongo mo butu azo na molongo pas ça. Vous savez ndenge. La Chine tombée. La Chine tombera jamais c'est d'akate mais bo céder. Mboga revido bo céder. Nga tabu fingi nga kinaza azamwa na mama nga ama. Ngande na ene internet asaki nzembo ne mama si clip de mama si ceux qui nga été na ba yeba pe na ina flasher pour ça nga to sali ne clip mbo mona publier wana binga na ye ipesi makambulelo buivu nani non nasa tatna la tatubina a continuer chérie si te plaît zunga ka konsa makambo kaka selo na sala kaka yo luzunga konsa sa ba makinga na live ba tous ba mataka ba fingi ba zungi. Allô, bonsoir Joujou. Bonsoir. Na déplacé le mon passe makili. En fait na banda live. Comment on a tiré 2 minutes na 4 na. Ah OK, désolé. Na banda loba, na banda landa live na yo. En tout cas na décidé na mata. C'est juste pour te dire que na sepelara na yo parce que za ka vrai. En tout cas yo ce problème est commis avant même ozwa parti à mutu otala na obolamu.
Et ça, vraiment parmi biloko o esalaka ozala grand par rapport ya bana mibali ebele o to mona na internet balanda bato na ba sentiment. Mais o lukara o tala nanu mabe uti wapi. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il faut? Il y a Sarah. Zelana maman. Mboka pe mataki kuni pas Sarah. Oui, Amataki. Amataki, oui, Amataki. Ah. Oui, Amataki. Mboka mataki pas Sarah. Akalipa Amataki, maman na Amataki. Mboka mataki. Tikija. Ndamo. Sarah zamana. Bon, il y a juste... Atie kutu body. Je te conseille ça, hein? Ah, Zambé. En fait, au balobaka, quand ça n'a okufa, au mona banani banalo. Au mona banani banalo. Bango nyonso kuba tapoter là qui Sarah. Bakende pinda kuna tapoter bango nyonso lo ba komena ebite ba fan na Sarah so ba benga ba Sarah chou so ki ba Sarah love en tout cas les koma ki batayo ekendaki kuna. En fait ngelo na loba na yana aza makasi eza na mi pepe eloko nde ye na oboyezo na une semaine te et si la nango po ba sopi yango pe en désordre bake nango to comprendre sous eloko te zaki makila elongwe makila e komi cimetière mambo comme ebele to comprendre sous eloko te daba mbriye biso ba si matière pour matière comme pas mutu nyoso mutu na tozo interpréter na ndenge na ye mutu na mutalinga bima leader na ndenge na ye donc ya naza makasi biso ba Armstrong biso to linga koma ya chérie c'est ce que oza a otala tika bango balamba balia koya te kando meleli bango desperados oyesi ba niveau bas ba peka niveau bati amena d'espérance amena kiako amena despe na vidéo mo asali abi bani ayebi lo na yango ndamela yango na masigati na muke donc baza batapi yenda zabunga za grande dame tapi batandela ngo mokonzi po mokonzi aleka donc akoki ko yate biso to ya potozala ki pe wana na ndenge peye moko le tonton le monsieur en question abimisi ba vérité ya somo pa mama kongo alobaki mususu lelo pe pa Sarah abimisi ne sika makambo bandaki na ndenge ba benga bango mona ye femme ça ba maman Olive non maman Olive eza nango eloko esale bongo aobanga aolenga ba vidéo maman Olive bima tozela baba sisa matière na bango ba na matière ba silisa ba kenango tina suka ta un mois to tikela bango ba silisa donc bon ba sisa nde ya na oya pour te dire que ba rumela te pour ba lobi mambo ndezole to comprendre so eloko te donc ba loba ba kende nango wa ba silisa soki ba silisi nde siko ya na akoya akende pe na tribunal na bato ba okosi ke kende na tribunal papa kende na tribunal ayi mamba bolingo te potongo bande okende kolia ba olambelo ba fufu ba oselo ba mbala ba nini oke kolia kuna tribunal justice ezalaki te obando ke na sentiment no moko zuso ki métro so ki voiture démarrer ke tesika mwasi aza. Merci bébé. Asala oya moni ya juju biso ba Armstrong to lela yo ya trop tara yo anoko na biso. Nga moko mwana mama nanga ya ta pingi mwana mama nanga. Merci beaucoup bisous bye. Merci beaucoup. Nangina tuna kaka na mukuse mboko mataki na live ya Saratola bongo na mataki te pona ni danono akupanda o mataki te danono fo matakuni pa Sara mama bila mataki bébé Géraldine no mataki te Géraldine no mataki te yo mawa e bongo nani Angelico mataki te Patrick, on m'a dit qu'il faut m'attaquer te non national. Il est nationalité. On m'a dit que dans nos faut m'attaquer pas Sarah lobby. Ma ouais. Hey. Akamoya kaimza. Mboka revino matite. Il faut m'attaquer. Au tapoter. Ba tcheke modé. Mboka revino a dit ko wele la ki modérateur ce que zoko basane pour ba mutu moko. Nyonso oyo parce que o itali keno Sarah tellement zo solo la na Chantal Bola te na Armstrong te na benda Sarah to bundisa bango luka bongo bomisa ma Chantal Bola mama parati et sopi bino
la Chine tombera jamais, la Chine est tombée. Nous sommes Sédakate, général Mapinga, a cédé Mundoki. Et pas Basara Sasa. Et pas Bainoke Nono. Mawa. Karen Tola. Sarah Mokonzi. Karen Tola, Sarah Mokonzi. Bino. Yango bo garder ba bande na bino tas bo sakabandi kunanga pour asuki si dia live de 2 minutes bo garder ka ba bande na bino na standing na bino bo panika kate so ba paswani bo kota ka makambo ta pas bo suki lelo oyo bozo finga Armstrong se ya Armstrong lelo abendi andi ya bo finga so Armstrong gete lelo boy to finga andi lelo se ya andi lelo bazonga na Armstrong pa mense makila ndengi to yoka ba tiba par de sang hein siko soki bazonga ni po bolingo eza so yana bia limbisa andi lelo anja kozonga pe anaka so biki anti aka oya parce que baza to ba mona na kimutakala pe andi aki usunya se makolana bazonga na bango siko bino bato bozonga siko bo anti kosala boete so kikaka lelo ana ansongi futu masima bazonga bi yakarto solola olingini anaka sa débarquer kana ndako adi siko andia o CD afungolela ana fungole makula bete magoda na kosite parce que azadi bato basali yango déjà mis à niveau ba makila basali ba part yaka awa fanda na betanga osala ngale fungala bifinga bango tout yo karine imbécile bogosala ndingeni yo sarato imbécile bogosala ndingeni likolo na ngo bimba zoba bowela kukuta makambo te sinon pas naza besoin de faire la télé sur ma palatine à bino. I am strong et gros bisous ma soeur, je t'aime beaucoup. Oui, je te soutiens aussi parce que toi tu es vraiment ma soeur, peu importe notre bêtise, mon tota mama tu ignores ma ziba, tu lui coules la mollet facilement, tu lui coules la mollet facilement, tu lui coules la fibote panga ya kisangani ya banyali kula facilement. Utanyangula maziba na fichi ya nusu ngine tosha na kufitika isa iko tu Roma na vita bunduku na buti ikakuwa tena kilima tunapanda tena kilima haiko vile tunaenda kana vile. Merci beaucoup, bisous, bye. Merci beaucoup, bisous, bye. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera product. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza na malamu yango na ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique
eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza kodétoxifie nzoto na yo eza kopurifie makila na yo eza kosukula bavene na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo kosoigner yo mpona estomac produit oyo kosoigner yo mpona constipation produit oyo eza produit moko eza kosunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo kokozanga baproduit oyo te mpona santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okozanga produit oyo te yango na yo kopresente yo produit ya aloe vera gel yango soki olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokoli yango zero lobezala kina 10 50 yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala bachose kaka mpona bavoiture te